tolingi lisusu te. Équipe raté Wibi. Wibi. Bandi bo bazoko kobeta premier mi-temps te. Komita bazo kana te biso to bandi kuna la na sima bako bitumba. Aba mino ka tena mbongo. Moi c'est no gagner malidi de ntina terrain na ka Kinshasa. Et ça l'a raté. Voilà, merci pour notre confiance, na fidélité, na bike, vous allez brancher, scotcher, na bitandoike, kolandaka, manaka na ya canal kin télévision, ou ebenga mitolo bela masano, ninga na lobara yango ki, izara bongo parlement na bino bas sportif, ya mon klimo bimba, bo misa vraiment, kolanda chaîne kitoko ou télé-vérité, canal kin télévision, nil par ailleurs, to kanisa pour na bino bas sportif, question, ya ko informara bino. Mikolonio surtout na matali masano na République démocratique du Congo, pourquoi pas kolobela mingi penza mazali koleka na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Merci également l'équipe technique na Monibongo Rodi Louadio si maya caméra et longona Gaëtan Kanda. Merci réalisation mkolelo kupar bola félicitations ndeko nangai Ondi Naza Elongona yo, merci na Mikonjoli, mon soldat Mikonjoli, Sardou Dimbu, el professeur Azali Lo Awa, ko assisté biso Suleiman Boyo mon afibo, merci Tony Bindadia Tabao Elongona yo, oyo pinza vous redécouvrir Billy Kitoko Oyo, grâce à Tony Binda, Elombe Mobali Tony Binda, pour comprendre que équipe rédactionnelle il y a Desk Sport, chapeauté Nandeko Zulu dit je suis Funa 2023, Bosimba Kayango Malamu, Ndeko Zulu dit je suis Funa 2023, et si Kawapi to préparer ba émission et Longona Bango, ko sangisa vraiment maël pour nous informer Rabino, mi kolonios, Bandeko Batali, Mokolo Lelo, to Robetsa Penza. Masolo et Belé na matali poursuite la Ligue nationale de football malamu était championnat Congo démocratique et zongela qui déjà porte nango après quelques temps et interruption to éviter du peut-être na matali kokoso oyo gouvernement ezwaki pour na cofinancer championnat na Congo démocratique kasisikawa et baki mon ko zongela to robeta masolo na pourquoi pas kolobela penza ASO avec club ya Kinshasa oyo aza reconnu du côté de la Fédération Congolaise de Football Association Fekofana Mkousé, lokola équipe championne, il y a édition 2020-2021, après sentence motivée, il y a tribunal arbitral du sport, déjà, Moukolalo Burolanda intervenu au cours de l'émission Moukolalo. Pourquoi pas Kolobela, ancien gloire, il y a Congo démocratique, ancien joueur, bien sûr, au Wapi, émerveillé, Tebele du côté, il y a Daran Clémenté Mapembe équipe, Tumpa Maros, il y a Kinshasa, mais aussi il y a Moscovitch, Wapi, Ice, Verkleb et Kinshasa. Pour comprendre que les anciens, il y a Daran Clémenté Mapembe, anciens joueurs, il y a Verkleb et Kinshasa, un match de Galamoko prévu déjà ce dimanche. Le rôle a levé les rideaux avant que l'équipe wana SV Club Kinshasa babon kondongwana na équipe FC Renaissance du Congo du côté stade des martyrs de la Pentecôte tala sima motango toko yambaka bongo ndeko watangumba difa chibeton pour na compte SV Club Kinshasa, pourquoi pas koyamba ba ancien gloire wana il y a des monté Mapembe, je vous signale déjà les cordons Okitakashi Mimi Orange Denis Makenga Mukoko Ngulu pourquoi pas du côté SV Club Kinshasa tout ça na Guerrier et Longa, voilà tout ça na Patrick Kubula mais aussi Blaise Kiakou. Bon comprendre que bakombona bomona bango kala mais boko découvrir bango kaka grâce à l'émission tout le masano ninge tout le barango tout ça de manière interactive mais kasi lelo to retenir moi ba souffle na biso pambate senge to pesa ba oyo bakenda sango ma loba to fungola ba sango na karaté pona koloba été annoncé pona kobanda le 18 kino le 24 juillet prochain début à championnat nationaux à karaté mais ils allaient reporter pour le 25 kino le 31 juillet na Chopo mingi penza chef lié na ngozara ki sangani donc championnat national et goye bon ko betama plutôt que ndongwana
Kuna calendrier examen d'état ndinge sali bongo prévu Kobanda le 18 kino le 21 juillet yangonde sali raison primordiale pour un report ya calendrier wana tolbi la penza ma solo ya fekolita pour na koloba ete e uti bongo kola c'est le 20 juin sali ki bongo kola lobby lundi séminaire ya formation ya ba moniteur et de formateur une trentaine ya ba entraîneur ya ba club ya Kinshasa o baso qui part na formation yango tout à la bongo tozonga juste après. Vous savez, nous revenons d'une grande compétition, karaté 1 série A au Caire. Au vu des résultats réalisés, enregistrés au cours de cette compétition, d'abord, le bureau a estimé qu'il de faire la restitution. Voilà, vous comprenez que Couparbola a trop vite en besogne. On parlait de la fécolita pour notre et Outibongo, qu'on lancé mon collègue lobby lundi 20 juin, séminaire et formation moniteur et de formateurs, une trentaine des encadreurs, entraîneurs, il y a Kinshasa, club, il y a Kinshasa, il y a Kibongo, soit pas, na formation en gros total Couparbola. Maintenant, par rapport à stage Oyo, dès que le président de la fédération a fait Kolita sur le plan niveau international, au niveau de notre comité, alors il y a des difficultés au niveau de la fédération de la Kolita. Maintenant, je remercie le président parce que grâce à PCBISO, il y a un niveau international. La difficulté avant de se retrouver dans le niveau championnat, niveau niveau national, mais pour s'intervenir au niveau international, ils ont rendu extrêmement difficile. Il y a un autre appel, la masse Omsuba Tikali, la nation en gauche droite, moment où le président PCBISO grâce à Wana, Boye Belé, grâce à lobby, on s'inscrire pour que tout démarrer formation à Biso et vous allez utile pour Nabiso et utile pour Namboka et utile pour la club Nabiso. Et puis nous répétons société par rapport au président Tikoloba, coach Oyo, azana breveté, azana diplôme il y a formation Oyo, club inae et kokangama. Pour nous éviter ma athlète ba kuluna, ba ndozo forma kuluna sinandaku. Non. To sengi na ba tunyonso. O atangami coach. Azo coach club ouverture yango yo toya kozwa formation biso nyonso entraîneur nyonso président le bien que entraîneur aux breveté club naie et ko assister sous soutien donc biso nyonso toya to sangana lite zonga bomoko to boyi ba division na sport na biso na sport to gagner lo te zaka respect po ba mbongo to pesa ba $10 to gagner respect biso nyonso toya to bana formation et au bana bien mercredi biso nyonso toya merci. Voilà. Sur ces, comme annoncé dans l'émission, il y a mon collègue du côté, il y a la Fédération congolaise de football, l'association Fekofan en Koussé, Oyeba Kibongo, qui reconnaître l'association sportive Vetleb, il y a Kinshasa, la équipe gagnante, il y a compétition à la Ligue nationale de football pour la saison sportive 2020-2021, qui au cours, il y a réunion, ils ont organisé, mon collègue lobby du côté Fekofa, Oyo, ceux qui part, représenter à tout puissant Mazembe, il y a sportif de Bosco, pourquoi pas, il y a association sportive Vetleb Kinshasa, Banishayo, Patrick Azalibongo, secrétaire général SV Club Kinshasa, Aïba Kibongo, Salakante, Randy Sima, il y a Milulam, mais pourquoi pas, bon, mon appel Bosco, Moubea, Oyo a confirmé Bongo que AS Vetleb Nde, Aïba Kibongo, Longa, Nkeniwana, après sentence motivée, il y a tribunal arbitral de sport, tout à l'heure, bon, juste après, pour Toyamba, Watangumba, Di Fachi Béton. La fédération a tenu à faire remarquer aux uns et aux autres que les décisions du TAS sont irrévocables. Ce n'est pas elle, la fédération, qui devrait le changer. Et même s'il y avait lieu de faire un recours, mais d'abord c'est exécutoire. En d'autres termes, ça voulait dire que le TAS a décidé d'annuler la décision de la commission ad hoc de la fédération qui avait infligé 3 forfaits avec club, lui faisant perdre 9 points déjà gagnés, ce qui a donné lieu à ce que l'équipe venant en deuxième position puisse devenir première avec 69 points, Mazembe. Mais puisque le club a récupéré ses points, il est à 74 points, donc 74 si je dois parler
comme les Belges. Mais alors, ça veut dire quoi? Que le classement donne Veclub en tête avec 74 points, puisqu'on ne peut pas être premier avec 69 points et le deuxième à 74 points. Donc c'est aberrant et la fédération a voulu faire remarquer aux uns et aux autres. C'est comme ça que Veclub et Mazembe et Don Bosco et l'Alina Foot étaient associés pour leur faire voir que, conformément à la sentence arbitrale du TAS, le Veclub est sacré champion avec conséquence la récupération de tous les droits liés au titre, c'est-à-dire la coupe, les médailles et la cagnotte. Et ça, on l'a signifié et on a demandé à l'Alina Foot de faire vite pour que Veclub récupère ses droits. Pour 2021, que les dispositifs de TAS est arrivé. Mais Mazembe avait dit quoi? Non, le dispositif n'est pas la sentence, il faut la sentence motivée. C'est ce qui vient d'arriver. Et c'est ce que l'instance fêtière a voulu faire remarquer à tout le monde, que la sentence motivée montre bien que Veclub a récupéré les points perdus par forfait. Par conséquent, il reprend sa place, la première. Donc s'il y a malentendu, ce n'est pas un malentendu, s'il y a une mauvaise foi quelque part, cela ne regarde pas Veclub. Nous avons accepté humblement la décision de la fédération, quand bien même, par deux fois. Donc au niveau de la commission de l'Alina Foot, au niveau du comité exécutif, du comité de gestion de l'Alina Foot, nous avons gagné le procès. On arrive au niveau de la fédération, où il y a eu trop d'irrégularités, parce que nous n'avons jamais été entendus, on n'a jamais présenté nos moyens de défense, beaucoup de choses. Mais nous avons accepté cette décision, puisque c'était déjà une décision. Donc Veclub n'a pas fait la rébellion, nous avons accepté, mais sans être d'accord. Et nous sommes allés plus haut. Et plus haut, nous sommes restés. Qu'est-ce que nous avait dit? Il vous souviendra, on a dit, le mieux à faire, c'est de demander à Veclub de retirer sa plainte, puisqu'il va être déçu. Dieu merci, nous ne sommes pas déçus, nous sommes satisfaits. Nous avons gagné à ce niveau-là. Nous sommes d'ailleurs le premier club congolais à avoir eu gain de cause à ce niveau-là. Puisque nous avons gagné, la décision, les amis ont dit qu'il fallait la sentence elle-même. Mais elle est arrivée. Elle est arrivée, la sentence. Vous ne l'avez pas, que je vous donne la copie, pour que vous puissiez lire mot à mot et comprendre que de faux juristes inventent des choses. Non, Veclub est champion. CAF n'a jamais dit que Mazembe est champion. Et même Don Bosco, vous avez oublié. Je crois que de manière résumée, nous voulons juste vous dire que la FECOFA, qui a accusé réception de la sentence motivée du TAS, vient de nous instruire d'homologuer finalement le classement selon lequel Veclub est sacré champion de l'année 2020-2021. Et donc, c'est ce que nous allons faire savoir à tout le monde. Nous allons prendre un communiqué et nous allons le diffuser. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le TAS a rendu sa sentence motivée. Il a notifié à la FECOFA, à Don Bosco et l'association sportive Veclub, qui était partie prenante à ce litige. Et la FECOFA a tiré toutes les conséquences par rapport à cette sentence arbitrale. Et donc, moi, je n'ai plus de commentaires à faire. Le problème, c'est que Veclub est champion 2020-2021. Point barre. Voilà, sur ce, Toyamba Bongo, Wata Angumba, Difa Chibeton, Oyo, Tuzani, na plateau na biso kanaki une télévision, Wata Angumba, micro na yangoyo. Voilà, merci beaucoup. Rudi Loa Diozo, Kubungisa Wata, Kitoko Makasi, Wata, Mbote Nao. Voilà, fongola un micro, s'il vous plaît. Voilà. Ça va. Esengwezali. Mbote. Esengwezali, Mbote pe na ba ancien joueur na moni na ngamu na ngai, o basala biso to sepela. La Blaise Kia pour Bazé Belé, na boyi kotanga pour
bango moko bakomona bango kalate dimanche tokobandana na bango bango na ebité bango mo ba pesa air sur ba bandana tongo omoni bango ba se jouer makam na bango za mingi trop ya kobatama baboyi ko pesa ngo na biso ba communicateur bon babanda bango moko lobi biso nde toko panza nteke ndenge zalaka bon sangweza malamu na ye awa na ye ko yebisa bana veya merci tolobi madame Bessine Kazadi mama qui panvita alobaki avec moi si na Congo makambo ya football eko changer omoni ba papa baza si ma caméra ba sala koto sepela mais ba komate sko lelo souci na biso ezali kalate bango bazo a fédération na lina foot po ekozala bien mingi omoni muto ayebi eloko nango lelo bomoni muto abeta balete bozwi chasseur botie wana bien muto abeta handball botie na fédération non eza malamu te eza vraiment bien te il fallait ko tia bato basengeli batia bango lelo eloko na ye na yiko yebisa bana veya tozala vraiment serein mais to bosanité le 24 éponges ezali na uti ko réceptionner lelo na tongo na ndako na ngai 25 000 éponges donc to kozala nango déjà 5 heures lobi to sololaki na papa lwa makiadi ayebisi ngai ke tozala kimia to ko yebe akozala wana donc déjà parti à 5 heures ngana zali boso fédération bokokuta nga wana batula mpaka ba mona peleve donc ba ndenge ka to yebisa bino to fika nsendo ku kasidi ata u fetizai donc à partir ya vendredi oyo 6 heures wata ngumba fati beto naza wana wata bakuta ngai tozo kende na silisa communiquer na ngai voilà ouais na tozo kende pona nini mopanzi sangu na bato bazolanda biso tozo kende pona ko réclamer makambo ya ngimbi immédiatement pour dimanche nde sombele suka bisanga biso to ko beta bolongo makambo ya coupe boko misuma mbangimbi c'est là qui boko mesana il faut nyonso échanger mbala moko poto sepela nyonso échanger nini échanger coupe ya mwa bolela bazum salabino fait qu'on fait du moins à reconnaître que avec l'homme des champions il y a saison 2022 chef de l'état avant-hier Fatih Beto alobaki nini état généraux plus vite possible mais loko toujours regretter na ba ministre baza wana nde bango état généraux ya sport ko sala mana bango te ina bato baza na fédération te tolingi ba ces joueurs basimba fédération wana batu oyo pe baza basangani na ba o baza na mbongo na ba o baza na ba moyen ba koti na ba fédération po ba yebi na 21e siècle tout mona football congolaise ezoko te patepe sala kinetu ko mata to banda ko bricoler non chef de l'état Fatih Beto aza ancien joueur yango lelo azana souci et surtout pe aza kinois de père et de mère congolais de père et de mère azana souci ya mboko mamno so to ke ne liboso ozo comprendre c'est pour cela ozo mona ke tozo linga biloko nyonso na RDC une fois pour toutes to bongisa makambo nyonso tout eza te ke muto yo abetaka bale te a jamais akende ko diriger mambo bale non ezalaka te e komi péché na moi bitumba wata biso tozo kende vendredi to senga pe ba pesa biso jour oyo bazo pesa biso confirmation yango wana na mikande salami mais bango moko ba reconnaître na biloko basala kitala ba yebisaki bino omoni opesa ki banani oyo tolobela masano aba équipe ezaka libanda ya Kinshasa na mboka équipe ya Congo amesana ko yiba omoni soko mesana ko yiba jour ba okanga yo tout la mwisi ya za muto azo contrôler masolo mwana mwasi asa facile ya ko solo na ye mais difficile ya ko corrompre pe corruption ya kate siko aza ko contrôler biso tala lelo ba guerrier ozomona ba kia ko ozomona biso tozalaki ba 4 heures lelo tala age biso tozala ngo mais lelo tozo contrôler football wana to linga ka corruption te to lingi ke ba si un joueur ba diriger fédération pourquoi pour lelo ko saka na RDC boezante tala lelo to uti na tas c'est uti ko kata makambo ya joueur na biso mwana mboka na Mazembe nani Petio nani Meshaki kaka taso wani faut pas devoir Mazembe 1 million oyoka ke il faut négociation moko salama mais fédération na biso lokola baza incapable club moko ezaka likolo na bango et comment ki ko bondela ko sa nini tozokende vendredi po ba pesa biso jour oyo bazoko pesa biso biloko na biso kanyoti na biso na makambo ya ngimbi bakata soki ba yebiso soki no jour yango basaleli biso na mukanda tokokende na lina foot te tozokende na fédération po bangonde bango ba kobenga président fédération pourquoi pas foot à l'heure où nous sommes déjà il faut le bango qui est fierté pour Nabino boa premier club il y a Congo démocratique oyo boza na boké na tribunal arbitral des sports et bozui gain de cause pourquoi pas boye ça va supporter ce que bo fanda kimia coupe ya ngwana tozui ke oya kana ba discours to kendeka fe ko fa bo to kendeka fe ko fa ben si toi tala na papa chimanga ba fanda su kimia te ba obanda kimia fo ba bongisa pour manda be si l'élection ya mwezo ya bazo kende ba kende pona libela
bakende ata na entente moko te bango bakende te bazokende mpona libela bakende wapi esika bautaki ava baya wana siko ndenge biso tozokende nde bapesa biso jour bakoremetre na air bakoremetre trophée na biso na kaniote na bamedaille nde tozokende tokolala wana tokovanda soki babike no soki tokokuta bango kuna problème eza te tosololi balobi ke bazwi solution babengi président Linafoot biso na président Linafoot tozana eloko ya kotuna ye te déjà mwana bato omoni asambaki amesana mpe kosamba akonfirma biso mpo toforsa yango te lelo lokolo olobi wana mopanzi yango merci lokolo toza premier club na RDC tolongi yango mpe tolakisi bato ebele basalaka tala moto asala na fédération ayebi tasi te eza kofingisa pays eza malamu te. Voilà, bon comprendre que Watangumba di Fachi Beton a en franchise mais oloba ne to ba ngo ke émission to sala ngo pour la vitalité émission to sala pour la humanité pour la renaissance te yo mutoza lésé na ba propos ne siko fanda na ndako benga Yannick ba finga biso boloba eloko te plateau yango boya rabole kaka ba numéro na biso ezana bo contacter biso boya Canal King télévision to pesa la parole na mutunyoso Watangumba di Fachi Beton mutunyoso te faux à la communicateur bien membre ya comité au monité mutu ya mazemba bandole non ils appellent lelo munoko konsi pour la base supporters allez galisusu azo matière asika non c'est classe atanga ba texte ya football mondial voyez ba otangisa nani yo la administration ya vie yo la scène de film na kitenge kikumba ayebite to cha débat contradictoire na via kola akokufa yako yana ba papier ngaka na munoko. Voilà bon comprendre que wana Wata Ngumba voilà Wata tozoka bwana yo pour ba avec libé on le bien bon pour ba avec libé nazo senga bango bazala concentrer o akota kana sema ya kota o apumbwaka asala pe ndenge neti biso ba chef coutumier ndenge ezalaka déjà na pokwa bana kwangu boko yambanga déjà na 23h nazo kitawana pour na match tozobeta na Renaissance na réunion munene tozanango na pokwa kwangu na kolala wana 23h na koma na 23h poto kolongwa wa 17h oyebika ndenge ezalaka biso to matami to kate biso kina systématique to kende wana to kozonga pe na kozonga déjà jeudi na Kinshasa pour vendredi to kokisa to kozala wana tolobi boye tout avec bien donc to lingi to mona bino mais renforcement ezali ezana bato bakoya ko soki to komi bato binet biso bato koma 6h biloko na biso akolia ba biscuit ba shawarma e kokoma 7h bino bato bokoma 8h biloko na bino akolia e koya 9h donc boya na bino ngamba kola bato a 17h déjà biloko akolia e koya 18h to kolala na kati ya lupango wana na fédération toujours to kozwa ni be ponge déjà parti à jeudi et kozala ndinga wana aux entours ya Fekofa et kolala nango wana déjà vendredi et katika mbala mona kati ya Fekofa oyo pe ya vietima ngape to sombeli éponge nezali po ya kozala kuna biso pe toza président de la na Belgique bazana éponge na bango na o secrétaire adjoint wana nani na moni ya réseaux sociaux uto no baloba trop Mangenda ve wana vraiment ve tala changer maloba na yo eza bien te eza Kinshasa ko sala kandengo wana te changer maloba Congo elingi batu ya malamu bakalukuta toza suna besoin na bino te changement de mentalité pour ce qu'on zolo ba maloba mabe tozo qualifier honnête M23 eza malamu te. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Patou Mangenda c'est un Congolais. Merci na Watangumba toka bwana yo. En tout cas merci na pesi mbote na batutu balandaki ngai Fulgence américain malgré le baki tozala awa nga programme na ngeza ki lobby mais lobby malheureusement azo voyager bana ve ya match na biso na mwana na biso Renaissance to négliger yango te malgré Renaissance na yeba te nani président to yebi pete to kobeta nani mais to pesa ka bango respect po bana wana pe moko bazala ka mwa lo yenge mais boya dimanche wana boye belé bola ta vert noir to ya kolakisa mais boko santé boko ta stade avant match eza wana ba 5 joueurs ya Imana na ba 5 joueurs ya avec club boko ta stade déjà parti à 10h. Merci beaucoup Watangumba. Il y a spectacle ezonga du côté à Stade de Martyrs de la Pentecôte. Moi je me souviens encore tant on a zaki lengé toujours kende kotala ba vita Imana toujours mona soit ba football de jeunes bazo beta ba émerveillé batu au monde soit ba ancien gloire on bazo beta mais ça la souti le Renaissance bazo beta avec club c'est une occasion pour na bisoni surtout kende stade tout à la bango blesse qui a quoi commander ngeni guerrier longa a commander ngeni mais on parle zango okitakachi mimi orange a commander ngeni to kende stade mimi orange na bosani 2 secondes
omoni banse jouer to sepeli to moni babandi kotelema na bango oyo eza changement bala moko ya ba donner union surtout football esike bebaki bala moko ya merci chef de l'état qui pa kotelema biso to koyebisa chef de l'état atia le bon merci po ayokaka merci Wata de changer registre pour nous la mingi penza remise ya prix à participants surtout beba qui vont participer à la 7e édition il y a nuit africaine du côté de Kinshasa capitale ya Congo démocratique total à ngobongo to yamba ancien gloire ya football potoko bana bango émission Kino Suka. Cette soirée de remise des prix aux légendes du football africain a bouclé complètement les activités de la 7e nuit du football africain à Kinshasa avec un dernier prix des reconnaissances au président Félix Antoine Tshisekedi pour son implication à l'organisation de cette édition. Le trophée décerné au président de la République représente la reconnaissance quant aux efforts et la vision du président de la République par rapport au sport de notre pays. Parce que vous savez, depuis l'avènement du président de la République à la tête de la RDC, il a mis la vision de voir notre sport se développer. La RDC a été honorée avec un autre prix, c'est lui remis au Léopard 74, vainqueur de la CAN et mondialiste, représenté ici à Kémécha par les ballons d'or congolais Bouanga. Nous sommes honorés par cette coupe pour que nous nous rappelons encore de cette belle époque. Karim Agui, Marc Fisch, Pascal Feindouno, Stéphane Apia, Samuel Kufour, Nwanko Kanou, tous ont reçu chacun un prix lors de cette soirée. Un peu plus tôt, toutes ces légendes africaines avaient réchaussé les crampons face aux légendes du football congolais sur l'RDG du Stade des Martyrs au cours d'un match de gala, soldé sur les nuls de 3 buts au terme d'un spectacle qui a tenu en haleine des nombreux Congolais. J'ai passé des moments inoubliables avec des anciens joueurs, notamment comme Chabani Nonda, que j'ai connu aussi Trésor Poutou à Arsenal, qui était venu en stage. Lorsqu'on se développe, effectivement, on se sent bien. Et lorsqu'on se sent bien, eh ben, on voit qu'on peut progresser. Et là, ça peut aussi amener la paix. Donc, c'est une bonne chose. On est vraiment heureux. Et on remercie l'organisation, Amadou Djabi, Yves Sawadogo, le ministre des Sports, l'onction du chef de l'État, voilà, pour tous ces gens. Et on doit remercier le public venu très nombreux. Il s'est dénoté que les activités de cette 7e nuit du football africain avaient débuté par des échanges en panel au Pullman Grand Hôtel. Voilà. Plateau Nabiso et si échanger de corps pambate bien la mususu oyo tulingela ki pour nabino ndenge na ki bino d'une manière tantôt que ancien gloire ya football ya Congo démocratique mingi penza ba émerveille à Kinshasa capitale ya Congo na football du côté SV club ya Kinshasa pourquoi pas ya dans monter ma pembe oyo na zabongo ne sengo ya Koyamba accueille déjà jeudi 3 bazabongo du côté ya SV club ya Kinshasa oyo tozana bango ya plateau pemisa to mususu ngambo ya dans monter ma pembe. Il s'agit bel et bien, il y a président Okitakashi Mimi Orange, mais aussi Denis Makenga, pourquoi pas Mukoko Ngulu, ou déjà tous un Bango Awa, Nabandi du côté d'Ancré Montemapembe, Okitakashi Mimi Orange, Motena. Voilà, na aye na ndikonabiso Denis Makenga, Kombo Kenda Sango Mote. Voilà, Ngulu, habitué mission Tolo Bela Masano. Naibike ya liga abat baebie mukoko kitoko ezali mbote na Nzambe. Voilà. Blaise Kiakou, les disparus à l'imois te éviter azobeta to azobeta te. Blaise Kiakou kumbo etambola o te renaissance o JSK les loyo te moni Blaise Kiakou parmi biso ezesengo na bino ba ebomona ga lisusuté pour profiter de l'occasion pour la lelo pour mon Blaise Kiakou. Blaise Kiakou mbote na. Voilà, je suis dans mon nom, dans mon mandé faisant dans mon netkanga. Robeta na opé. Pema. Voilà. Bon comprendre que bazawa jogo mingi musana bango ezalaka makolo kolo ba penza ya musana biso spécialité na biso. Na pesa pe ndeko mususu mbote ye na robomba ye mwandambu Patrick Kubula. Mbote na. Mbote lisusu. Voilà, où est-ce que le Massano? Vous en avez retrouvé l'émission? Voilà, aux Utah, Mokolo, Yalilo. Je vous annonce, il y a Zarabongo Axial du côté SV Club Kinshasa. Vous vous souvenez à l'époque, Bakabolara Axwana Ye na Nekunae Sosaïs, Bondo Benga Maître Mboa. Bangoso Ye Kotoko Niata, Basaranarati.
Guerrier Ilonga. Guerrier, maintenant. Mbote. Voilà, na yabi ke batu. Longa mo ekoti batu mon vraiment bien. Guerrier a comment nini babi AJP za na mona no beta tinenge ni Guerrier. Tout le monde a du côté JSK, mais cette fois-ci tout le monde nous soutient. Il a payé. Au permis pour du bon, au permis pour na payer mara. Pour na libela. Voilà, na yabi ke batu bazaya au CPLA banda kupo bazolanda ancien footballeur na bango na zongi du côté ya Darko Montema Pembe mingi penza boza na plateau na biso parce que événement monene za peut-être bazo minimizango bato bazo monango que za vraiment makasité mais biso toyebi utilité à football toyebi disanga wana bosala ndenge nini tomoni bino na bato avec les bozo tambole longo amitié za bondeko ça mais plus par rapport à l'activité eza match de gala au Bobongisi mokolo dimanche 26 juin oyo avant que avec les baye bon ko betana Darko Montema Pembe pourquoi kaka date wana numéro 1 bon date wana eza date mo historique to connaît qui to be yango event un événement event en anglais na on peut sana maloba na Patrick amena on peut ça message pour nous d'abord c'est le message qui compte pour tenir on football après to 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 boli bien Libala Zokufa. Bino ancien joueur, bobo maintenant Libala. Non, Bala Zokufa. Ah, Bala Zokufa. Oui. Voilà. Voilà, président Patrick Kubula, Yosa président ya MBVAJ. Donc vous comprenez que ça il y a un ancien footballeur ou il y a bêta du côté de Kinshasa. Président, message à Makasi Zanini par rapport à passage dans l'émission Mokola. Merci beaucoup. Na koyemabiso d'abord na plateau yami balé message pour tous en amour ezali pour na unité ya pays fair play na milieu sportif et puis non il y a tribalisme aussi na kati ya milieu sportif message pour tous en amour très important à moi et puis qu'on l'a dit ça batu comment bandeko bazonga na stade stade iboso zaki so mutaye stade akome mwana muke azana téléphone na ko sa lelo stade et commandé ya bamiipi bakuluna en tout cas na pona biso penser avec clair na ba saudari to kanisa ni ko vana ne loko wana na partenaire na biso moko to kotanga kombo te pona ko boya publicité na Lunafoot. Voilà. Donc toujours ça la makamo biso mon côté Lunafoot azali na kati na biso. Je crois que tout ce qui est en anglais wana bozo prôner unité na masano ndimbo ya Congo bolingi sécurité zonga na ba milieu sportif surtout na ba stade bisika biso nso kindara ba boka la biso ba bilo ya bien te ba redire moi mambo ezara mo ebele mais na nyoso ndé bokanisi ke organiser match ce dimanche des meilleures solutions aussi ça makamwana nyoso. Merci na ndeko pesina susu maloba na koloba ki ezalika kwa na lelo te continuité ekozala avec Lunafoot doto sala lelo ko biso mokote lelo ndongo moni biso na plateau Daring na Vecleb ko kamote le biso ko moni Daring Vecleb na délégué à Lunafoot. Voilà, parce que tout travailler en collaboration. Voilà, merci beaucoup président pour la précision nake na ndeko na biso Denis Makenga. Le Tumoni Vecleb na Darko Montema Pembe batu bayebi ki bombanda rivalité za makasi. Ils a deux clubs ya makasi ya Congo démocratique. Mutu akoyeko ignorer te biso nyoso toyebi ki match makasi za vita na imana. Mais le vita na imana ngo bosangani du moins pour nous défendre cause moko. Est-ce que une fierté pour na bino toté? Bon, merci beaucoup. C'est une fierté parce qu'il y a pour Sanana, il y a entre l'union des anciens joueurs avec les na souci ni et bête il y a balle na biso sous bato ya retrouver sous plaisir bato ba na ba stade pour se rendre compte que na ye na sala mutalo azoye boma ayende po aboma pe abuka pe botala la plupart de batants nous surtout à gouvernement ministre balekaki après chaque match il y a des casses après chaque match il y a des casses et est-ce qu'il faut continuer dans la bonne match parce que le football les place mon baïa pour ça la spectacle les gens sur ça dans sous il faut faire plaisir il y a des messages des clés au surtout zoya na boya ata ba police na 5-0
peut-être nga mona bita na mutu nazangaki oyo na oyo il faut na bongisa pona ya bongane pe mamisusu yango biso moto ba ke tobeta to la exemple na sur le terrain na comportement na biso parce que biso do deri to gagner na bete na biso ya bien de beta comme tu dis bango ça beau football ba beau geste c'est tout et qu'on se représenter tant ba opola to ke to faire une place moto zo mais là calmement et supporter on se va inviter na biso parce que to la qui ça on s'appelle organisation moko to tche en place pour nous prouver que dans match de football nous avons mis la bien ata ça a vu déception à poser dans le tout le monde va match à Chelsea va poser bien na kati na mi-temps on a quitté na verser place moto ko ça pour na c'est à 15 pour na ya bien na biso to za nango ameli na ye ko continuer deuxième mi-temps donc ils a ba lomo ya sikati tozo ko zongisa yango ko izala kita mso to beta to ko lobe ba otote kaka bali to beta ki aw ki papa mora ye na bana na ye afandi atali match la sisi ba bibi ba ki na ko beta no moi exemple voilà biso to beta na sonographe un de nos amis azobé azana sonographe na biso mais ala supporter avec lui na bani ko tanga ko passer za entraîneur to fandi bote ko beta biso to beta dimanche veta beta samedi ba match équipe nationale Coupe d'Afrique biso sonographe Coupe d'Afrique veta beta Coupe d'Afrique to bani boy nani ya chebi Casquito a che premier Litimba avant que le deuxième mi-temps Israël sportif Israël a zomisi un mi-temps d'abord biwa ka weche est compliqué avec les parce que master wana joueur ya équipe na biso sonographe abanda pour la mi-temps mo bibatima de si la zone anda na souci pour avec club na ezo pour avec club pour là parce que il veut pas la mais bikala et contact mona ce souci wana abukite mais azomina na ndako calmement yango tolingiki les jours à robeta na oyo kolanda biso batu ba comprendre que toyaka na bale oya ko spise ça faut en plaisir ouais les restes yak après c'est le fair play des Coréens to pesa ni mode to limite c'est ça la clé message que nous autres ça nango pona ko zongi ça batu na moto voilà yamboete nazwa ngulu mukoko tika no bisa muke bleski yako babi yo fair play déjà tango ndo betizala te kobuka konyata bleski yako lelo yo tomoni yo oye na TV ozo prôner quand même bondeko wana paix unité fair play na valeur de jeu. Est-ce que cette fois-ci tout le monde a visage monsieur bleski yako? Merci pour la parole. Oui, visage monsieur Ezali parce que la collière na so bleski yako vérité sinon yo matsa couper gumbi couper wana zuyo no nyata yo te wana eza beaucoup ko eza maté mais est-ce qu'on a fair play ngai no mazo sepela mingi ko beta na ba vie to komisa voilà génération top so bandi to ko bali makina bali orange to komisa bango bébé ba sape na avec to komisa bango ko sanga so elo ko bone sala na bien donc on a et tout la football ya lilo na kale donc belo ça m'a bien c'est ma match na yango est-ce que natango bino bondo beta bongo bondo kutana pena bandi kumso beta ndaring ozape na masa musu de l'autre côté si tozalaki masa na meso juna teronya tayo gumbele couper on est ma suka ngondati voilà, vous comprenez que les abonnés émission tout le masano tout suit ndeko na biso mukokongulu tout le monde a plus du côté à unité à joueurs aux ara toujours wana ceux qui balobi anciens joueurs basangana aux ara mutu ya yambo ya ko répondre na appel wana c'est que les anini merci mon pano ça on a fait une question tourner dans ma casse ça n'a bien les musuyo pour te reconnaître voilà. Nous avons bien, nous avons moni balit oyo eza balit oyo bandaka kala mais lelo bato mosusu peut-être bazaka ba bénéficiaire tant comme un moment porté mais ça problème te ngai na benga ngo richesse ngai na la génération on a kuti na mo ba ancien joueur ça génération mo eza clé lelo na mo sepela la génération na pe mon côté na mambo ba côté bato na mo côté bango ebele faut y baké ba ancien joueur baza partout na Congo si na faut ba ancien joueur baza bandaki ba génération mususu ba génération mususu eye ba makenga ba pataki ba nani ba génération bemé ba génération jusqu'au troisième génération biso peto za ya na moment oyo nzamba kusala biso peto za bon se retrouver il y a balona donc yo ya ka te pour il y a d'abord yo zo ya na yo eza préparer nanu o toujours bunda pour na pour comme stabilité
au moins que bato mususu pour ça la bango ezani pas bénéficier na mais nzambe un jour biso biso nyonso to sala kaka eza musala moko pour la lobby ezaka football à se retrouver bala Congo zone à niveau où ezala kaka. Voilà, bala Congo ezonga ndenge ezalaki guerrier tati ilonga na ebio mingi le roi défenseur axial et avec le Kinshasa okenda sango kombo ekenda guerrier bangi saraba ataka guerrier lelo yo to moni bino ozo seka. Voilà, vous comprenez que c'est émission tout le même ensemble GTP ezala guerrier lelo yo c'est vrai osangana ba ndiko imana pour beta ndembo bolakisa batu que bosana binoka ba jogo bien que pe mandingo tsolo babongo et que déjà guerre kota lo pe boye âge ezana ndinga na otoko loba est-ce que ils a très toté guerre kotika balé pour na okende bongo na lisanga ba ancien joueur. Merci na parole au pisingai bon na mambabali ya kananu yo moko so santi na nzoto na ngamo na sali carrière mbena mambabali na mabeta ba ya reti duena ndo bingi bulantu to beta 50 na suliga ko chama na pisanga na lenga bali na to beta na kasi ko to beta na age ni bita na maina na coach makinga na age na kubina ngamo na moneti ta na skula sire na retina na continuer banzela mususu au continuer banzela mususu kanisa osala nini. C'est vrai que boza lisango nga comme ça en mingi les anciens joueurs ya Congo démocratique na linga bango tellement pour appeler ça nga leng mingi guerre. C'est vrai osana bango mais musala nini o lingi continuer à baler peut-être na mikolo zoya. Bon moi ya mama nzambe moi nzani ni okuni na ngai nzambe total la nzambe na yebi o nzambe okuni ya secret za ya kata mtiko ngolo bango mbina. Voilà, Agolo Bango na boete. Nazonga la président Patrick, c'est vrai, tout le monde bino bosangani, talisi biso vision na bino ke bolingi pe, bolingi batu basala bomoko, bolingi moi makambo belé na masolongo ya ndemba Congo, mais ligne de conduite nini oyo sengeli ancien joueur azalango pour peut-être épée sa image mususu terni par rapport à ba joueur ya mukili lobby o baloba mukili lobby ki bazarane lokote basenga. Merci beaucoup. Question wana zali vraiment très capital. Très capital. Omoni tuzana ba défaut moko boye o biso zali te kokuta. Omoni le soko to komi ko tele maboye ba vie na biso o bazaka liboso na biso. Soko bazali na ligne de conduite moko ba classaka yango toutes les générations ngana na sima nango to ngato bango. Tono zo babaje ba vie na bali na 64 68 74 dit todo kitaboy. Mais le corps la bango balatia tsunzela na ti. Ba musu to kuta na katozo solo la yango biso memi loko moko ke joueur as comme vraiment respecter libanda. Pas joueur de tamula bango na joueur wana azabi senga senate. Ngulu azangi na mama wana ko azangi. Mais lobi ya ngulu mutaibi ya moti. Ngulu pe soko ke na bureau ya mona. Pese exemple na bite ke ngulu as exemple. Una ko pesa guerrier kiaku tweba apata gini. Ok na bureau mutu mtabengi yo kele pe respect. Bo solo na mutu kama bengi yo. Et si manzela bima. Si bima kende. Mutu wana ba bato bayaka bo akei pe na pese lo côté. Mutu na kalo ça le passe. Et loko biso mi mabenge ya sika na niveau ya ba ancien joueur et puis ça ne pas la carte ça ça na fédération to ke na mo la province nous RDC mobile de tout temps dans la fédération. Voilà, merci beaucoup. Na ke na okitakachi mimi orange lelo to monibino unité oueza mais match wana bobeta yango erni. So ils ont R précision par rapport à R, c'est précision Tourbet à 13h selon pour 13h. Il y a ligne foot. Donc on sait que pas fan. Il y a des lignes ba belé. Na avec club. Et ba misana ne wana ko finira mo kusa na ba o mwande na osala. Surtout dans un peu ça. Oh avec mon pandi. Ndela biso ke meza. Okimise wa mbao. Mbao utamona mazana. Ah. Mbao mwana za soutenir mbao na lemso. Ah tu le vendre. Mais là j'ai un message pour la ligne sportive. Voilà. Depuis que na zone na pays a autant ndenge pratika autoloba. Ba ya na sosa ile ya tobo sana tozali nyasika. Totika kobamba. Nous devons nous prendre en charge. Bato ba dirige football le oyo ba yibisote. Ba yo kaka. Amona kaptia ko mona ya yo kaka geria yo kaka kitatachi.
Le cas à mon avis, c'est très difficile de respecter Bissot. Les tout le nous sommes pas les mandiens. Sur ta génération, la tête est là, la diplôme est là, les gars, mais le projet que nous avons réalisé, c'est plus que les bateaux ont dirigé Bissot. Parce qu'on a besoin d'aller à Congo. Mais ça, c'est le passé. Bana mai boti ya kobanga. Nta kufa zate. Boya kota na masuwa oyo, poto lobby na biso na pa na biso za prospère. Voilà, Denis Makenga na zongi panayo, lelo de rinto motima pembe, ndenge ozo comparant de ringa kalana lelo, différence c'est ça? C'est ça makasi sur makambo belé. Au dévaler à moi parce que y a moké ka kezali na côté organisation. Biso za chance moi ya kobeta to yiki to za na président la coordination. Dans la présidence section foot, 2 vice-présidents section foot et puis tout ce qui va attendre. Donc, tu as déjà des présidents foot, il y a des responsables numéro 1 et l'équipe. Donc, Macamunion, c'est nous allons. Et les secondes, on a chaque fois, ce qui, moi, match les alliés, nous tentons pour motiver ma jeune en Néguénaï. Tant nous sommes comme on a dit, nous président Bazani, les coordinations à Yépo. Et si quoi, l'élo, on a politique comme on a moka. Et compliqué la politique à la gestion de la coordination comment les équipes les alliés et attendre son déblocage de la partie avant. Voilà, bozo beta awa. La commission biso pene comme mana net ba moi ba mania il faut qu'il ne la. Or ba la lobi to do beta o yeka ko sali test na ba ji. Ni lo ba mo ba na ba poli a tous mérité ba. Voilà. Merci beaucoup. Parallélisme maintenant vraiment Senga Kitoko Makasi na kepa ya guerrier le bozo beta. C'est vrai. Yo ancien avec club mais na ningara plus tant bino bolega abolansara message na bae oyo bobeta na bango. C'est vrai ba dutaka koya epa na bino ba singular pe ba se belete oti mona bango ba musuba oti mikili bazawa ba oti poto ba oti beta match na bango ya Kalate ya nuit africaine. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer envers bango? Merci la parole. Bon, on a un message dans les alliés. On a plein d'endroits où on a ba sa musique. Maman ça va bien la génération na biso abeta la ngai. Nous on a des guerriers capitaine nous na pour saint vers la mikolo. Bino pe na senga bino boya. O ngana mona kati kuna limite na mona. Retrouver ko sangana ba vieille imana. Ba vite au sentir logo mo bolingo mo na kati wana benga. Na musika to lo ba bondi mate bo poussa ninga pousse na o na mona. So boye bo mona o izana kati. Voilà. Goulou, du côté des rings, Sobabi va choisir 3 entraîneurs ou peut-être Bino va accompagner Bino l'événement au Boponan Nani. Par rapport au match, vas-y, autre bête. Voilà. Pour un message que nous, ils ont mutualité ou l'association ou le bandit de l'autre. Ils ont structuré, ils ont un camion en place. Donc ceux qui ont l'image, au moment que tout est en place, tout est structuré. Nous avons un message pour la salle. Nous association c'est temps. Le message que nous avons lancé dans la ligne sportive, dans les 5 joueurs de sur le Congo, il y a des simples de vie à karaté. Au monde, l'idée est de vivre dans le foot. Et ça va pour tout le monde qui est là, il faut tout chaque poids, toujours ce football, il foot, il faut place les alaka, il y a un stade des alaka, stade 10, stade de Tony, il y a 4 petits bazeli, il y a 15 ans. On a gagné guerrier 13 fois. Il y a un match. On a gagné 13 fois. On a gagné un match pour Atichi 1-0. 13 fois, ça on a. Il est rencontré à Bonoto chez vous 13 fois. Il est tout ça sous Dimanche. Il est tout ça sous Dimanche comme des petits parce que ce qui est quand on le comme ma casse, il sont petits quand on moulaï. On se moule le invité néma. Ils sont petits quand on moulaï. Na moi no cas tout petit qu'on est rapide pas. La petite n'a pas tellement trahison que continue na katsa yima. Les gens battent nani mané, bozo compliqué ba petite d'intérêt en bazo pour la pas. On peut tout chaque conscience, on est dans qui. On parler ni makampo ya biso banse. Voilà. Nazo senga tous les dirigeants, soit disant pour la boza ba dirigeants. Nazo ba kombo ya DCMP. Ngayo RP, il y a association, il y a des anciens footballeurs, il y a DCMP AAG. À senga tous les dirigeants. Ce qui vraiment est solo, Bolisambon on a bino, Bolinga Kaimana, Namona dimanche, déplacé Yakotala, bateau à supporter, Yakatana Banana yo, to Sengyombo Moté, Bolinga Nabino pesa bisoté, Bolinga pour ça sa bisoté, ce qui pesa biso est à l'ibino même. Boya Botala biso pour mona qui bouyoka la sang. Tu veux dire que peine aux alamité, mais beaucoup sentir.
oyo koleka dimanche bosenti yango mpe yakolekaki dimanche passé omonaki match oyo balechange babetaki ozomona souffle eza mingi te mais mutu ezosala yango mpe bokomona kaka dimanche donc biso nyonso base footballeur tozala ini bolingo nde ezala entre biso na biso soki Makenga azwi sepela Patrick azwi sepela nzambe apesala motu na moment na ye. Voilà, merci beaucoup. Message, ils ont capté 100%. Yambo était aussi sa émission Mkulele Toko Zanga Kotuna Bleskia Ku Motuna Ote. Émission des Armois Songi Mingi. Bleskia Ku. Baibisa Biso, Kumatela, joueur Moro Kilot. Deux mais Deo Azala insaisissable. Deo Bando Kumbayo Banda Centre. Ake na rectangle. Blaise Kiakou, Abouki, penalty, Bi, Ekoti. Voilà. Blaise Kiakou. Voilà, Mboulou, s'il vous plaît. Blaise Kiakou, on répondrait à mon tour. Yebisa Biso, qu'est-ce qui s'est passé? Mboulou, s'il vous plaît, on répondre à Biso. Bon. Et ça va me dire que tu n'as pas que sur le direct. Mauvais souvenir. Moi, je suis défenseur. Défenseur, nous, on doit se pareil. Voilà, merci beaucoup. Le mot de la fin n'a pas sauté, mais du moins. Voilà, il y a Tichi qui est là. La petite dans la t-shirt. Ouais, voici la main de foot avec. Hier, à Bukol Pang, maintenant, la foot la petite. Ma souvenir, il faut beaucoup tout. Voilà. Et quoi, ma souvenir? Le seul match, tu as gagné la terre 1-0. Voilà, Ngoulou, tout fait, Bini faut stade de téléma. Tichik a Sopanga tiré côté. Donc, comment mal aimé. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous agissons, c'est le mot de la fin. Il y a Banga Momi Balé, Tobandi, président Patrick Boula, Webi Sabiso, passage dans une émission pour les Leusa Markenad. Merci beaucoup. La parole, passage dans le Lelo, les alliés tous les supporters, nous sommes fanatiques, nous il y avait un club Néadari, Boya, Ebélé. Boya vraiment, Ebélé. Boya côté la Elengi, il y a des mots. Bon, tu as un plaisir d'être dans le plateau. On va aller le long, on va s'occuper, on va jouer à la main. On va avec les. Mais le beau bête en avant. Tous les bêtes en avant, on peut bête en avant déjà. Tous allez déjà. Les alliés, c'est mon mini. Les alliés, c'est mon mini. Il y a un moment qui les lots, Oyo Guerrier, autour de Baké, coach Makenga, Azalaki Kokipe Naye, à la Kisaki Nengi na côté les mains, à la Kisaki les lots. Lobby dimanche pour moi, on va guerrier côté coach Makenga côté. C'est ça la plaisir. Voilà. Coach Makenga, Denis, les loyo, tu vas manier belé, va monio. Na plateau na biso bamona okitakacha bamona ka ndeko na biso ngulu c'est vrai que bandeko na biso c'est vrai que bien Kinshasa bango bapesa bango biso ndolo bango vérité bayaka na bango te baninga na bango biso petati voilà bawandoya wana ya promesse ya guerrier. Merci coach Makenga lelo baimani balandio ancien gloire balandio mais aussi bas sportif nyonso en général batalio koko le bana bango ni. Bon, merci de l'opportunité. Il y a na chaîne Oyo. Premièrement, on a présenté l'esquisse. Il y a eu des propos Oyo na lobaki envers il y a des anciens joueurs, il y a des Makamsuto lobaki awa. Ma père Nabiso, ma grand frère Nabiso, peut-être na Shokaki Bango. Na profité na plateau on a présenté l'esquisse na ngai. Na bango nyonso. Oyo akomi pa na bango, ba na leki na bango mwana bango a présenté l'esquisse parce que liti Oyo todo sala, les a pour intérêt à tout le monde, les a pour na mututé. Donc Pierre Boulimbi Sanga, na boko cité Bakombo, na bien la télévision, mais en particulier dans le Kuta Kutana Bino, na représenté l'esquisse. La même lutte, tout ça là, on a pour zongi, ça va valer sur pour la question en Babale. Et la fois passée, ça l'a passé, c'est un ministre à côté de stade, parce qu'on voit que les Mambanga va Masuba, la bilo qu'on a des tout déplorer. Linia mo penza que ça la te va supporter nion soto kosenga biso to beta na 13h et puis mati à 15h30 na kosenga vraiment va supporter au baboya na terrain so kata somi mai nae
bakotia bango ba poubelle na pembeni na bandoko bango kuna babenga bango libanda parce que préparer un match, organiser les événements pareils, il faut pas trop pour gâcher dans masuba. Eza ba malédiction to bimisala biso na biso moko et même biso na banda. Donc yango tozo ko senga le jour wana ezala ba imanien atala match bango ya te ba ekotala biso et puis batali pe spectacle ya sima oyo beta mana yango tozo senga vraiment mututu aya na molimo ya fair play. Il y a non tribalisme et non esprit à beaucoup avec installation na biso oyo eza cher heureux que tout lula kaka oyo eza na Sénégal. Voilà, c'était un plaisir pour moi. Yaoyamba vraiment, ancien joueur, il y a Congo démocratique, il y a association sportive avec la Kinshasa. Pourquoi pas, il y a Dan qui m'a pembé. Biso, tout ça va journaliste. Donc, il y a des cas à l'événement. Il y a des gens qui ont été awa kinchi kunkwela ngote équipe nanga chikuku équipe ya bomwana ngala Jojo Mutombo. Merci na bino nyoso tu bolandi biso to yambaki bongo Kitakachi Mimi Orange Denis Makenga Mukoko Ngulu ba habitué émission Mkulalo plutôt émission oyo pour na considérer monter ma pembe mais de l'autre côté Blaise Kiakou et puis Ilonga Guerrier. Pourquoi pas président Blaise Kiakou déjà plutôt président Patrick Kubula Oyo tout ça qui na bango na plateau na biso question ko solo la penza ma yenyo surtout eza ko lié vie ya ancien joueur ya Congo démocratique biso na bino rendez-vous c'est dimanche 26 juin du côté à Stade des Martyrs de la Pentecôte pour notre la bango. Quant à moi je vous dis merci le beau retrouver bon Patricia Kula pour notre compte émission Tolo Bela Masala qui met en couleur mon boutali.